Breaking news, Tozali Bongo, on dirait qu'il y a Sonfkis avec Proverbe 30 puis on dirait qu'il y a Sentinel TV. Le lot, on a deux grands événements, où premier événement, Ezali, la nouvelle hôtel à Brazzaville, comment l'opposition du Congo-Brazzaville a réussi à déclasser les grands baobabs Sassou Nguesso. Comment cette opposition a réussi à déclasser le général Sassou Nguesso au premier tour. Est-ce que ces changements pourra-t-il jouer en faveur des Congolais de l'autre côté du rive, du fleuve Congo? Pourquoi Sassou Nguesso, que les Zaïrois ont adopté comme leur père, a-t-il tourné le dos Zaïrois pour embrasser Kabila et ses Rwandais? Pourquoi Sassou a-t-il comploté contre ses frères zaïrois? En tout cas, où ils allaient la question où ils ont posé dans le journal à l'élo, tout na basango à l'élo, en direct qu'il y a mon galima avec Proverbe 30. Tomoni basango balobi, prophète grand baoba ya Congo Brazzaville, général Sassou Nguesso, ba éliminé na premier tour. Alors, awa problème à makasi ali éliminer na premier tour mais problème à makasi ali comment opposition ya Congo Brazzaville va réussir eloko oyo pe lisusu à travers internet, à travers Facebook nini petit fils na barrière petit fils ya batloka ba Kofi ba Wera ba JB ba artiste nyonso ba yembelaka ba dictateur ba petit-fils na bango ba ki ba grand-père na bango bazaki ba idiot ba incivique pe ba imbécile bolimisanga vraiment ezali ba combo o bazo mérité parce que tango bozo yemba likolo ya mbongo babakisa mutu manda basala boye ozo bateke ozo sala non seulement ko sala ba crime contre l'humanité mais ezali ba erreur munene parce que ba petit-fils na yo ba arrière petit-fils na yo mukolo bakoyaka na génération na bango ceux qui ont kolo na été bakomona comment grand-père na bango azalaki idiot pe incivique. Alors tolobi était opposition à Brazzaville ba outi ko sala grand coup ba éliminer président Sassou Nguesso oyo ba zaïrois nyonso balingaki ye ba adoptaki le kola papa na bango mais ba zaïrois ba dessus ya komona que président Sassou Nguesso vient d'Enges oyo biso tozwa le kola papa o akokai ko batela biso na départ à Mobutu apesa biso mo Congo à kota na complot na ba Rwandais. Est-ce que ndenge général Sassou Nguesso a éliminé na premier tour? Est-ce que eko profiter changement oyo eko profiter na ba Congolais en ngambo? Moi je crois que oui. Kabila biaki bikoki parce que ceux qui a solo Sassou Nguesso oyo azali elie na ye alongwe, c'est-à-dire que Kabila ba journée comme ya compter. Et pourquoi opposition à Brazzaville et s'est débarrassé de Sassou Nguesso dans le premier tour? C'est parce que Bazalaki organisé, Bazalaki une seule personne peut contourner qui s'éni. C'est ce que l'opposition en Congo Bazala bien organisé, contourner s'éni, bien que dans Brazzaville Basangotoza nango que bakati internet, bakati texte message na ba phone, bakati courant. Balandi na bango kaka système à Kinshasa parce que ce sont les deux Congos, même esprit, même idéologie. Mais est-il que, en tout cas, général Sassou Basango Tozanango, les choses ne vont pas pour lui. Donc, Aza éliminé dans le premier tour. Ba Congolais à Brazzaville, le monde entier va se peli, Zaïrois va se peli parce que Balinga qui Sassou Mingi, Adopta qui est le la papa na bango, mais c'est Sassou qui a refusé la main tendue des Congolais. Yangwana, Lelo, Oyo et Komi. En tout cas, félicitations à l'opposition congolaise à Brazzaville. Tous souhaité que côté Nakan Sassou Andi Mango, parce que c'est un grand monsieur qui a vraiment travaillé. Moi, je crois qu'il mérite aussi Yarouké Narepo parce qu'il a travaillé. Si j'étais à sa place, j'allais chercher un de mes plus bien vrais petits ou bien un de mes proches pour laisser la place et aller me reposer. Bon, je ne sais pas. Le monde a ses raisons, que la raison me mignon. Je ne sais pas pourquoi il s'accroche au pouvoir. Mais si moi j'étais à ta place, si moi je pouvais les conseiller, j'allais lui dire, mon général, tu as travaillé, tu as fait ton temps,
tu as droit au repos, tu as droit à te reposer et personne ne te suivra parce que toi au moins, tu n'es pas un criminel comme Kabila. Bien qu'il y ait eu de petites erreurs, il y a eu la guerre, il y a eu des gens qui sont morts, mais dans la guerre, il y a toujours des gens qui sont morts. Mais à côté de Lussuba, on nous a informé que Lussuba, là où il est en train de fêter le départ de Sassou. Alors, deuxième événement, Ezali, événement mounene. D'ailleurs, moi je l'ai annoncé, je l'ai toujours dit, Jean-Pierre Mbemba reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ce qui l'amènera à rester sous les barreaux 30 ans encore, 30 ans. S'il a déjà fait 8 ans, donc il va faire encore 28 ans ou bien 22 ans encore. Alors, Nzambe aza juste. Nzambe aza juste. Nzambe lera aikitaka na justice na ye, soki alingi kosala justice, atikala jamais kozwa coupable à traiter comme innocent. Je réponds, le Dieu que nous servons, il est juste. Quand il descend pour faire sa justice, il n'a jamais traité un coupable comme innocent. Jean-Pierre Mbemba, en acceptant l'inacceptable, a derrière son dos, derrière sa conscience, la mort de plus de 12 millions de Congolais. On a éliminé nos forces armées, on a tué nos soldats, lui il a empoché l'argent et il a laissé Kabila rester au pouvoir. Voilà le sort qui lui est réservé, il mérite cela. Félicitations à la CPI, Jean-Pierre Mbemba doit rester derrière les barreaux et ça va lui enseigner les gens qui vont accepter l'inacceptable dans le futur sauront comment ne pas accepter l'inacceptable. Parce que Jean-Pierre Mbemba n'a pas seulement sacrifié des Congolais, leurs enfants et leurs parents, les soldats congolais qui l'ont soutenu, il les a trahis moyennant l'argent, il a empoché l'argent, il a accepté de manger et de collaborer avec les Rwandais et l'homme blanc. Voilà là où il est en train de payer. Jean-Pierre Mbemba Fouatika la wana, Moutouabe Telanga Soli Solo na été, Nzambe a exaucé prière na biso. Koliaka jamais na Rwandais, ko acceptaka jamais ko collaborer na Rwandais, na mundele ya très tala ndenge esukeli Jean-Pierre Mbemba oyo abomisi kaka 12 millions ya ba Congolais te papa na ye Jean Mbemba akufa pe likolo ya souci na. Donc Ali Ambala eza malamu parce que il a accepté l'inacceptable. Alors basango ya Congo tolobiete mwana mboka telema rwandais azo boma vraiment ba congolais, il faut aussi dans bango le plus tôt que possible. Alors les quatre choses que Kabila doit respecter s'il veut rester en vie après le 20 décembre 2016, premièrement, alongwa président Congo na malembe yemoko sans tika bitumba. Deuxièmement, akoiko tika la en vie après 2016 so aki komitika yemoko na CPI. Quatrièmement, akoiko biboma yemoko po te akoya na maboko ba congolais te po ba kate muke nde bakataki Samuel Do. Quatrièmement, ceux qui ont organisé l'élection, atiki seni na maboko opposition, bakoiko se souvenir que arandaki kimia na Congo batiki e kimia. Mais moi si nae ni mutu peut perdre azala susu na masolote. D'ailleurs na ngonga oiza ko yinda Zoé Kabila saibise que nos grands frères to yibi foto bendana yo soko otikala ngafuna bendana bango na bango bakomi ko swana e mabe. Bas soldats congolais conscience et zongi tandis que Kabila n'a pas perdu conscience et salaka soute pour baza na logique ya glissement o e komema bango na liwa. Prêtre Chirek alobi Corneille Nanga azali susu Corneille Nanga te to bengaka ye Corneille Kabila pose que azo sala la lettre nyoso o le Rwandais Kabila azotinda ye. Alors bo landi explication nanga bien batobele ba benginga batuninga babi mes proverbes osaki na matanga elekaki bien osali vidéo na yo. Est-ce que makambo oyo ndinga mbote ya bolole ya pasteur azali ko yebisa que frère akei a frère prof akufi dans le Seigneur akena lola eza solo nalobi bien boy nalobaki te ke ndeko prof akufi na sida nalobi boy kindumba oyo asali kobimo abimaki na bana basi et que ta santé na ito yebi tant on a ce n'est pas Dieu qui parlait mais c'est
c'est la chair bomoto nanga mutezolo mayele nangai soki ndeko wana ekoki kozala ke maladi oyo ebomi ye mpo hôpital ezongisaki eza sida akotikela bana basi boni sida ezalaki question natunaki me nakize ete ke akufi na sida me nakize eke azalaki menance babokilo na ye bakosenge mbongo ya libala alingaki kofuta 500 wana te bakoki kolia ye or un mosali na nzambe aliaki te deuxièmement azalaki akomaki pasteur na baventure po azalaki na ye mopagano vrai mopagano mpe abimaka nde na basi ya bato alors soki moto abongo oyo asali badega d'église akufi na sida abomisi combien alors donc ndingambote c'est un bololé un sataniste ayebi eloko azoloba te d'ailleurs molongo na bango groupe na bango baolanda na moko parce que ndeko wana ke lola te keli felo po babuzo basali akoke na lola te puis groupe ya bato wana lelo bake kosangana ba honorer ndeko oyo akufaki profa bango nde bastopa to bafrenaki Rehoboth donc Rehoboth alaki orchestre moko elingaki mata esimba Londres banani babundisa yango eza groupe ba maps balingaki te bapeti wana babima batombwama balingaki bango bakontrole bango yango moni groupe wana epanzana ndenge wana mpe bafrère wana babimi ndenge wana alors bato ebele batuninga babime ndenge nini ekanga asundola cousin na ye maps akotelaka yo mpe bobetaka kati mais ekanga ayebisa maps simple que tika ki collabo tika kotravailler na Kabila comme ça to travailler ensemble lokola maps aboya na ye koyokela ekanga azo continuer kotravailler na Kabila yango ekanga apesa même mbote te est-ce que bomonaki sakayo sankosi ayaki na babuzo bana bino organisation na bino ayaki te po bango mibale bayokanaka te na ba maps po bawelelaka télévision wana donc ezali mawa mingi na niveau ya Paris tozobenda bana Paris matoi pe bana Bruxelles matoi mingi nganga munene na kombo ya Tony Silasi azosala kinganga azobenda bato bambongo kobima na basi na bana na bango parce que azotia bango na kisi alors bino bato bozopesa mbongo bino bato bozokende ba réunion na ye etali bino bokolela na monoko mboka parce que azali moto ya franc-maçon donc tobeni bino matoi awa na niveau ya Luanda nazopesa ndeko nanga Luanda na Angola félicitations na ndeko bravo Luanda oyo pona Luanda bazana vrai problème à connexion ya internet yazwaka ba DVD ya breaking news a duplicater ngo na ba vidéo azoteka po ekende kotala na bandako no donc breaking news ezaka na Namibie na Afrique du Sud te na monde entier te na Luanda pe tozali na top bato bazolanda biso awa na yeko pesa félicitations na Londres na matanga na monaki mama major oyo alataki teni ya basoda bereve ayeko mona nga na matanga bi proverbe ngamo nazo sala sécurité na yo biso ba mama oyo akomeka kotimba proverbe atumboli ba mama merci mama major masolo nyonso solo laki ekomisaki na solo na lifrimo nazo zela pesanga compte rendu merci mingi na masolo nyonso solo laki alors il n'y a pas d'arme contre la vérité donc ezana mundu ki moko oyo et bomaka vérité te ezaki breaking news tolobaki ete na niveau ya Brazzaville opposition et réussir au déclasser il y a des nges na premier tour pe lisusu Jean-Pierre Mbemba histoire na yezo continuer cour pénal ba fondie to ba trouver comme coupable à crime contre l'humanité pe crime contre l'humanité pe crime contre le génocide c'est-à-dire Jean-Pierre Mbemba azali na 30 à 20 ans de prison donc là ça betaki 8 ceux qui ont 25 ans bosala moins 8 voyez betali combien ceux qui ont 30 ans bosala moins 8 betali combien et ya ba misusu pour mbalasima bolo basute que j'ai accepté l'inacceptable ezaki breaking news depuis Sentinel TVP na dirait que il y a oyo tobengaka Softkins TV en direct à Canada. Bye bye for now. Breaking news. Le monde a ses raisons, que la raison me mignon. Je ne sais pas pourquoi il s'accroche au pouvoir. Mais si moi j'étais à ta place, si moi je pouvais les conseiller, j'allais lui dire, mon général, tu as travaillé, tu as fait ton temps, tu as droit au repos, tu as droit à te reposer et personne ne te suivra parce que toi au moins, tu n'es pas un criminel comme Kabila. Bien qu'il y ait eu de petites erreurs, il y a eu la guerre, il y a eu des gens qui sont morts, mais dans la guerre,
il y a toujours des gens qui sont morts. Mais à côté de Lussuba, on nous a informé que Lussuba, là où il est en train de fêter le départ de Sassou. Alors, deuxième événement, ezali événement munene. D'ailleurs, moi je l'ai annoncé, je l'ai toujours dit, Jean-Pierre Mbemba reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ce qui l'amènera à rester sous les barreaux 30 ans encore, 30 ans. S'il a déjà fait 8 ans, donc il va faire encore 28 ans, bien 22 ans encore. Alors, Nzambe aza juste. Nzambe aza juste. Nzambe lera aikitaka na justice na ye, soki alingi kosala justice, atikala jamais kozwa coupable à traiter comme innocent. Je réponds, le Dieu que nous servons, il est juste. Quand il descend pour faire sa justice, il n'a jamais traité un coupable comme innocent. Jean-Pierre Mbemba, en acceptant l'inacceptable, a derrière son dos, derrière sa conscience, la mort de plus de 12 millions de Congolais. On a éliminé nos forces armées, on a tué nos soldats, lui il a empoché l'argent et il a laissé Kabila rester au pouvoir. Voilà le sort qui lui est réservé, il mérite cela. Félicitations à la CPI, Jean-Pierre Mbemba doit rester derrière les barreaux et ça va lui enseigner les gens qui vont accepter l'inacceptable dans le futur sauront comment ne pas accepter l'inacceptable. Parce que Jean-Pierre Mbemba n'a pas seulement sacrifié des Congolais, leurs enfants et leurs parents, les soldats congolais qui l'ont soutenu, il les a trahis moyennant l'argent, il a empoché l'argent, il a accepté de manger et de collaborer avec les Rwandais et l'homme blanc. Voilà là où il est génération na bango, ceux qui ont connu a été comment grand-père na bango azalaki idiot et incivique. Alors, Tolobi était opposition à Brazzaville, baouti ko sala grand coup, ba éliminer président Sassou Nguesso ou ba zaïwa nyonso balingaki ye, ba adoptaki le la papa na bango, mais ba zaïwa ba dessus ya komona que président Sassou Nguesso vient d'Enges ou biso tozwa le la papa ou akoka ko batela biso na départ à Mobutu apesa biso mo Congo akota na complot na ba Rwandais. Est-ce que ndenge Général Sassou Nguesso a éliminé dans le premier tour? Est-ce qu'il peut profiter changement ou il peut profiter dans les Congolais en Ngambo? Moi, je crois que oui. Kabila Biaki Bikoki, parce que ceux qui a solo Sassou Nguesso ou Azali Elié à Longwe, c'est-à-dire que Kabila a journée comme il a raconté. Et pourquoi opposition à Brazzaville et se débarrasser de Sassou Nguesso dans le premier tour? C'est parce que Bazala qui organisé, Bazala qui une seule personne peut contourner qui s'éni. C'est ce que l'opposition en Congo Bazala bien organisé, contourner s'éni, bien que dans Brazzaville Basangotoza nango que bakati internet, bakati texte message na phone, bakati courant, balandi na bango kaka système à Kinshasa parce que ce sont les deux Congos, même esprit, même idéologie, mais est-il que en tout cas, Général Sassou Basango Tozanango, les choses ne vont pas pour lui. Donc, Aza éliminé dans le premier tour. Congolais à Brazzaville, le monde entier va se péli, Zaïrois va se péli, parce que Linga qui Sassou Mingi, adopta qui est le la papa na bango, mais c'est Sassou qui a refusé la main tendue des Congolais. Yangwana, Lelo, Oyo et Komi. En tout cas, félicitations à l'opposition congolaise à Brazzaville. Toujours souhaité que côté Nakan Sassou Andi Mango, parce que c'est un grand monsieur qui a vraiment travaillé. Moi, je crois qu'il mérite aussi Yarouké Narepo parce qu'il a travaillé. Si j'étais à sa place, j'allais chercher un de mes plus vrais petits ou bien un de mes proches pour laisser la place et aller me reposer. Bon, je ne sais pas. Breaking news, Tozali Bongo. On dirait qu'il y a Sonfkis avec Proverbe 30 puis on dirait qu'il y a Sentinelle TV. Lelo, Tozan a deux grands événements. Premier événement, Ezali, nouvelle évolution à Brazzaville. Comment l'opposition du Congo-Brazzaville a réussi à déclasser les grands baobas Sassou Nguesso. Comment cette opposition a réussi à déclasser le général Sassou Nguesso au premier tour.
est-ce que ces changements pourra-t-il jouer en faveur des Congolais de l'autre côté du rive, fleuve Congo? Pourquoi Sassou Nguesso, que les Zaïrois ont adopté comme leur père, a-t-il tourné le dos aux Zaïrois pour embrasser Kabila et ses Rwandais? Pourquoi Sassou a-t-il comploté contre ses frères Zaïrois? En tout cas, ils ont des questions qui ont posées dans le journal Alelo, tout dans le Basango Alelo, en direct qu'il y a mon Galima avec Proverbe 30. Tomoni Basango Balobi, prophète grand Baoba à Congo Brazzaville, général Sassou Nguesso, va éliminer dans le premier tour. Alors, awa problème à Makasi Ali, éliminer dans le premier tour, mais problème à Makasi Ali, comment opposition et à Congo Brazzaville va réussir eloko oyo, à travers internet, à travers Facebook, nini, petit-fils na barrière, petit-fils ya Kofi, Wera, JB, artiste nyoso bayembelaka dictateur, petit-fils na bango grand-père na bango bazaki idiot, incivique pe imbécile. Boli misanga vraiment ezali combo o bazo mérité. Parce que tango bozo yemba likolo mbongo babakisa mutu manda basala boye ozo bateke ozo sala non seulement kosala ba crime contre l'humanité, mais ezali ba erreur munene parce que petit-fils na yo arrière petit-fils na yo mukolo bakoyaka na là où il est en train de payer. Jean-Pierre Mbemba fois tikala wana muto abetelanga soli solo na été Nzambe a exaucé prière na biso. Koliaka jamais na Rwandais, ko acceptaka jamais ko collaborer na Rwandais na mundele ya très tala ndenge esukeli Jean-Pierre Mbemba oyo abomisi kaka 12 millions ya ba Congolais te papa na ye Jean Mbemba akufa pe likolo ya souci na. Donc Ali Ambala eza malamu parce que il a accepté l'inacceptable. Alors basango ya Congo tolobiete mwana mboka telema Rwandais azo boma vraiment ba Congolais, il faut aussi dans bango le plus tôt que possible. Alors les quatre choses que Kabila doit respecter s'il veut rester en vie après le 20 décembre 2016, premièrement, alongwa président Congo na malembe yemoko sans tika bitumba. Deuxièmement, akoki kotika la en vie après 2016 so aki komitika yemoko na CPI. Quatrièmement, akoki komiboma yemoko po te akoya na maboko ba Congolais te po ba kate muke nde bakataki Samuel Do. Quatrièmement, ceux qui ont organisé l'élection, atiki seni na maboko opposition, bakoki ko se souvenir que arandaki kimia na Congo batiki e kimia. Mais moi si nae ni muta peut perdre azala susu na masolote. D'ailleurs na ngonga o eza ko yinda Zoé Kabila sa yebise que nos grands frères to yibi foto bendana yo soko otikala nga funa bendana bango na bango bakomi ko swana e mabe. Bas soldats congolais conscience zongi tandis que Kabila n'a pas perdu conscience et ça la sous-té pour baza na logique ya glissement o e komema bango na liwa. Prêtre Chirek alobi Corneille Nanga azali susu Corneille Nanga te to bengaka ye Corneille Kabila pose que azo sala la lettre nyoso o le Rwandais Kabila azotinda ye. Alors bo landi explication nga bien batobele ba benginga batuninga ba bi mes proverbes osaki na matanga elekaki bien osali vidéo na yo. Est-ce que makambo oyo ndinga mbote ya bolole ya pasteur azali ko yebisa biso que frère akei a frère prof akufi dans le Seigneur akena lola eza solo nalobi bien boy nalobaki te ke ndeko prof akufi na sida nalobi boy kindumba oyo asali kobimo abimaki na bana basi et que ta santé na itoyebi tant na oloba ce n'est pas Dieu qui parlait mais c'est la chair bo moto nanga mutezoloba mayele nangai soki ndeko wana ekoki kozala ke maladi ebomi ye po hôpital ezongisaki eza sida akotikela bana basi boni sida ezalaki question na tunaki mais na kize ete kakufi na sida mais na kize ke azaki menacé babokilo na ye baosenge mbongo libala alingaki kofuta 500 na te bakoki kolia ye or un mosali na Nzambe aliaki te.
Deuxièmement, azalaki akomaki pasteur na aventure po azalaki na ye mupagano vrai mupagano pe abimakane na basi bato. Alors soki mutu abongo ou asali ba dégâts d'église akufi na sida abomisi combien? Alors donc Ndingambote c'est un bololé, un sataniste ayebi lo kwa solo bate. D'ailleurs mulongo na bango groupe na bango ba olanda na moko parce que ndeko wana kelo la te keli felo po babuzo basali akoke na lo la te. Puis groupe ya bato wana lelo bake ko sangana ba honorer ndeko oya kufaki profa bango ne ba stopato ba frenaki Reboot. Donc Reboot yalaki orchestre boko ngaki mata esimba Londres. Banani babundi sango za groupe ba maps balingaki te ba petona ba bima ba tombwama balingaki bango ba contrôler bango. Yango moni groupe wana epanzana ndengo wana. Pe ba frère wana ba bimi ndengo wana. Alors batubele batuninga ba bime ndenge nini ekanga asundola cousin na maps à côté la kayo pe bo betaka kati. Mais ekanga ayebsa maps simple que tika qui collabore tika ko travailler na Kabila comme ça to travailler ensemble. Loko la maps a boya na ye koyokela ekanga azo continuer ko travailler na Kabila yango ekanga apesa même botete. Est-ce que bomona ki sakayo sanko se ayaki na babuzo bana bino organisation na bino ayaki te po bango mi balé bayoka na kate na ba maps po ba wele la ka télévision wana. Donc ezali mawa mingi na niveau